Émission TV, le miroir du monde. Esengozali abiso bandeko balandi émission spéciale Tokundola ya kobeta masolo ya mboka et puis to bandaka kopesa bino mbote bisika bozwami bandeko na biso bozwami libana ya mboka wana na komona bandeko bazwami na États-Unis na Canada na Paris pona koloba France na Belgique na Allemagne na Hollande bozali ebele na Congo Brazzaville bozali ebele na Sénégal na Gabon na Mali. Wapi boko na biso en direct na 26 provinces ya République démocratique du Congo 24 communes na ville ya Kinshasa wapi toko organiser émission na ngonga bozali kolanda bandeko balandi na oetali basango ya poko lelo to lobaki ete sekeli to solola na mikolo lekaki to betaki sete na oetali bofundami ya mokonzi mboka bolandaki de bandengele kaki na sima na ngo interpellation ya mwana mboka Martin Fayulu oyo azaki invité na justice après annulation il y a invitation wana lelo tozali kobeta sete na oetali maponami pona nini maponami na second degré likanisi ya moko ya bandeko ya FCC est-ce que ezali na cadre ya réforme ya système électoral topé procès électoral tokyo lo ba pona oetali maponami bandeko bako kanisa nini mituna ezali ebele kasi ya no ezali ya ba invité na biso na poko lelo spécialement tozali na 5 invités ndenge boko constater na kobanda na loboko na ngai ya mwasi wapi tokoyamba toyambi mwana mboka Bazin Pembe oyo azali mokambi ya dynamique le changement c'est maintenant plus proche ya Fachi Beton tokolo bakash boyi malamu na plateau na biso poko lelo ndeko Flavien lokumu epa moyo et na ekopesa mbote na bandeko oyo tozana bango na plateau j'espère que débat na biso ekozala malamu matondo mingi Jean-Louis Massimango, président national de la mutualité des jeunes qui nous a boyé malamuna émission na biso poko lelo. Merci les sousumana mboka Flavien na opportunité to libaku malamu pesi biso po bana mboka balanda biso mais na lingina banda na moi message moko particulier compassion et pas bande konabiso ya Kamituga na province ya Sud Kivu par rapport ya likamo ekomela ki bango ba minier et boulima et salamaki nous présentons nos vives condoléances et nous sommes de cœur avec eux. Matondo mingi. Et puis enfin Armand Moukulu convention des Congolais Unis wana zali moko ya FCC boyi malamu na plateau lelo. Merci ndeko na pesi mbote mingi na baimboka nyoso bazolanda biso sikoyo mais na lobby ya liboso mai na banda koloba nazo senga na chef de l'état arrivé en ma situation sécuritaire omoni kuna mambe yoti ko sala malaki senso en tout cas SCP singato tomoni ba violer ba mama bazaki ba maladi na kati na moni ndeko moko azoloba na audio azolela ba violer ba pandi ba buki ba ibi donc eza makambo ya malamu te fo mwana mboka Kankonde na ndeko Silvano Kasongo ba meka ko revoir nan makambo to baki mwana mboka Kankonde fa démissionner matondo tokokota na kati tokokota na mozindo ya émission na biso poko lelo. Tozali na Junior Bakokela, secrétaire général ya Union fait la force, boyi malamu na plateau lelo. Merci beaucoup après après 3 mois d'absence, ba téléspectateurs ba combien retourna mais yona télé 50 bosona na bon. Nous dépendons d'un programme il y a présentateur d'émission, na CP une fois de plus na inflation pesinga l'opportunité et puis na pesimbo te na ba co-débatteur na ngai tout ça na plateau. Ce sont mes frères auto ebani très bien. Matondo mingi. Tobeta masolo amboka. Enfin, Tozali Namona Mboka Rodrigue Ramazani, porte-parole il y a Envol, parti cher il y a Délice Sanga Linga, tout en Délice Sanga Bongo, Boyi Malamu na plateau, la mise sur pourquoi lelo. Elombe Flavien matondi mingi pour l'invitation, natondi obotondi na kombo nanga personnellement pe na kombo ya parti Envol on a représenté, pe na kombo ya mokonzi nango honorable Délice Sanga, na pesi mbote na ba Congolais ba kolanda bise obisika nyonso Envol et ali. Na Bunia na Isiro bakolanda biso na Katanga bakolanda biso na Otuwele bakolanda biso bipai na Chopo kino na Kisangani ba militant na biso nyonso Envol ba ikampiko po mboka mopea. Il faut que beta c'était bakolanda biso en direct bala biso na YouTube l'été bala biso en direct na betando na bango. Ba baleka kande na ba YouTube po bala na tina manyema sika bakolanda biso mokili mobimba tina manye mesika ya liba kolanda biso to pesi ba ngolo sombote ba ikampiko ba congolais to pesi ba congolais so pe ba kozali ba kolanda biso na YouTube to pesi ba pembote voilà to bandi na Arma Mokulu parce que likanisi oyo ya maponami ya tokolo ba ya mokonzi mboka pa ba député ndenge ba koloba été présidentiel na second degré ezali likanisi oyo euti pa ya moko na bino ya FCC
bobandaka kaka boye bobandaka na proposition de loi Minako Sakata lelo yo bobandi lisusu likambo ya maponami ya mokonzi mboka na nzela ya ba député. Est-ce que likanisi wazana litomba lelo yo ete ba député de bakende ko voter ou les populations o yazana bandako o ako juger gestion ya Fachi Beton a kozela ye na 2023 mais bi bolinga ete da ba député de ba pona mokonzi mboka likanisi wana ko mona ngondeni ozana 3 minutes. Merci Ndeko pour répondre yo na lombango mingi pour la moni na minute za pena mingi te lelo. Yambona banda il faut rappeler na ba imboka que un élu du peuple aza muto azo représenter base. Ça veut dire na mokongo na ye et inde population. Ya mibale aina mandat wana o population apesi à travers ba urne. Nde ba votaki ye. Na cas d'espèce o ya ba sénateur bazaba oyo population votera bango mais par l'entremise ya ba députés provinciaux nde bayaka kopona bango nde bakenda na itando munene oyo to bengi parlement mais na chambre haute to bengi sénat. Il s'agit ici na vote ya suffrage universel direct o ezolinga ekoma siko na suffrage universel indirect. Ça veut dire et ça d'abord initiative moko parlementaire. Ça veut dire et ça démarche institutionnelle, constitutionnellement parlant, et ça permis. Parce que balobara un élu du peuple a un mandat moko non arbitraire. Ça veut dire avant zo ndingisa topé procédure moko a initié yango, topé avant zo idée moko, soke zali na kati ya maye o epesa melie lokola ndingisa na kati ya parlement. Na Sénat topé dans l'Assemblée nationale, bakoki ko pekisa été. Mais kasi il faut ekende conformément na mibeko. Ce qui totali même na kati ya loi organique oyo ezopesa ekambamelo ya Sénat, okomona ki na kati ya loi organique wana na article 15 alinéa 2 balobi ete sénateur nyonso azali na pouvoir wana ya ko raisonner, ya ko réfléchir, ya ko proposer. Mais si quand eloko ezali intoxication na récupération politique ya dossier wana. Il s'agit ici du sénateur Moïka Sanji. Oyo azali moko ya FCC. Mais erazo sala initiative wana toka zo banza initiative wana pour tout le monde ezaki à travers zela ezaki à travers point de presse na ye. C'est-à-dire c'est encore une initiative. C'est encore une initiative. Voilà. Après qu'on comme démarche, soit comme démarche et comme procédure, après comme processus, né kokota et kokendeti na ba commission, c'est un débat d'idées. Alors, nous sommes pour une récupération politicienne et continue à likambo yango mbala moko ba imboka oya ba parti politique mususo baza d'accord te pona yango ba komi déjà mbilinga o ko se bousile non. Biso to lobi ete voilà 3 minutes. Azali na kati ya ndingisa wana eza droit na ye. Légitimement, selon la loi, ils appellent prévu dans le cadre du règlement intérieur, il y a Sénat. D'accord. Donc, à côté de l'initiative, mais à combien on a quatre étando ya Sénat, dès qu'on a débattre et puis la tirer les canaba procédure n'y a ce qui est na promulgation. Mais biso to lobi boy, il y a liboso ndetinga personnellement, na zomo na été loko wana et cause loko ya malamu po économiquement d'abord to gagner mingi. Et qu'on réduit même Makambi Mbongo, c'est-à-dire on va beaucoup gagner sur le plan économique. Au lieu Mbongo et Bimaïsou Mingi. Merci. Vote Yambala Moko, tricherie peut aux la mingi. C'est-à-dire qu'on régule même Toyoki. Alors, tous souhaité, alors, Ndeko Bazin Pembe Moko Yakash. Soutien à Félix Tshisekedi, likanisi ya bandeko ya FCC ndenge bandaka sakate bandaki bo yaki proposition lelo yoki da initiative et comme procédure et comme procédure d'assignement. On a l'impression que FCC nabino na cache boko yoka na malamu te. Est-ce que makanisi ya bandeko FCC ezali provocation te? Pourquoi FCC ko pesa ka makanisi oyo et ko tumbo la population? Ndeko Flavien et ali provocation et ali insulte et ali kolingalisu sokotangisa makila na kati ya mboka République démocratique du Congo parce que maïnyo surtout au sala kana Congo ils a déjà résolu par constitution ya mboka na biso
soki otangi na mobekoli kunzi na biso oyo nga naza na ngwa constitution ezali koloba na titre 5 des institutions d'appui à la démocratie et ba komona na article 211 ezali kolobe la commission électorale nationale indépendante oyo tobengi CENI oyo ezali institution d'appui à la démocratie oyo eorganisaka maponami katikati na mboka na biso. Soko qui est la même constitution, na titre 3, si je ne me trompe pas, ils allaient co-organiser ma ponami comment et ça les maganambo cannabiso en ce qui concerne président de la République, de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Wana bazali kolobela des institutions de la République, bazali ko citer yango présidence de la République, le parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Et puis, na souka na paragraphe ya liboso, bazali koloba du président de la République. Bazali ko énumérer comment tokoki ko élire président de la République na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Scrutin oyo pesami wana ezali scrutin à suffrage universel direct. Mais promotion appelle indirect peut être ali. Et ali indirect était. Ce qui est ali indirect et que c'est la constitution, bazo appelle suffrage universel indirect. Donc ça peut proposition un Congolais pas qu'on imaginer comme député ou sénateur après c'est ma candidature. Pour la ekozala insulte à l'endroit ya bino bandeko ya cash. Nazali ko ken d'abord na suffrage universel direct. Oh ça yebani na kati ya constitution na biso. République démocratique du Congo ndenge nini to votaka président de la République. Ce qui te recota na logique on a bengi ya provocation. Voilà. On est ko senga biso token même au-delà ya ko changer constitution na biso alors que non et ali na ngonga te. Non pour le suffrage indirect donc on a sengeli va réviser constitution. Non mais à moins que je me trompe ce n'est pas constitutionnel. À moins que je me trompe. Ce n'est pas constitutionnel. À moins de scrutin direct na indirect. Ngai na opropé ça au indirect au direct. Oyo ezali ko salema oyo pesami na ba article o na uto tangela wa 69 70 ti na suka o na uti ko tangela yo mais pona ko sukisa bobangi ezali wapi bobangi ezali na kati eloko wana ba moneke no soki tokie na ba suffrage universel direct premier tour soki deuxième tour ezongi ba alliance ko salema na deuxième tour so ba alliance salemi mutu moko te akoki ko coaliser na FCC sinon ba ko voter et pas ba congolais parce que ba moni et que ndeko qui se kedi akosa l'alliance na ndeko Martin Fayulu na ndeko Moïse na ndeko Mbemba na ba mususu yango bangonde bazui ne ba kana makanisa mabe batali balobino sengeli toboto la peuple mais ça c'est grave matondo oboto la peuple o ya pesa ka légitimité et pas président de la République bazongi sango pas ba député ensemble alors que ndeko Flavien pona ko silisa toyebi comment ba député ba sila ko pesa biso musala ya mabe ya kanyaka obaliaki pona ebele ba bima ba sénateur ebele ba bima ba gouverneur donc et aye loko moko tokondima yango te ekotika la pe ko sala société civile to komi na yo ya mboto zwa opposition na bandeko oh balobaka bango bazali majorité parlementaire bandeko na biso tolobaka te toloba majorité parlementaire biso FCC bozali elongo na bandeko ya Union fait la force alors te bango balungwa déjà FCC bazara sous na biso baloba zela nano ndeko Jean-Louis Basimango malobe pa na yo eloko aliboso ndeko Flavio nga na sepela na ngo ezali kolanda coordonnateur ya FCC mwana mboka Nehemi koloba ete soki ezali na bakasik to bakadre ya FCC o basi ba se prononcer par rapport à option ba réforme ezo engagé bango moko donc ezo engagé FCC te et je crois ezali discours moko sincère au professeur mwana mboka Nehemi alobaki na biso eloko aliboso tokomi tuna est-ce que epekisami pona représentant ya peuple a proposé loi ou pas tolobi ezali droit na ye constitutionnel kasi constitution esi epesa deux catégories ya bato ezali na bato baza soumis na élection à suffrage universel direct na catégorie ya bato baza soumis na suffrage universel indirect na catégorie yango tozali na ba députés nationaux tozali na ba députés provinciaux oyo esengeli baponama d'une manière à suffrage universel direct y compris le président de la République. Après si deuxième catégorie ezali ya ba sénateur ezali ya ba gouverneur ainsi de suite kasi kolinga ko changer deux catégories wana
et que catégorie A est comme catégorie B et sengeli tozonga na révision ya constitution kasi position ya mwana mboka honorable nani Ngoi Kasanji est-ce que ezali position ko sepelisa bana mboka ou pas biso lokola société civile tolobi tokondima proposition wana te tokondima ngo te pona nini ndeko na ngai apesi biso exemple ya mabe o efondé raisonnement na ye alobi aussi omona wapi mwana kelasi aleka kelasi na 38%. Est-ce que na 2011 tant que sala qui révision à constitution tolongwe de 2 tours à 1 tour il y a bosana qui conséquences logiques il y a révision et salema de 2 tours à 1 tour il fallait même abiso et que atam toazana 28% même 20% ce quand l'équipe baninga nyoso na premier tour au salinini au commis président de la République et là quoi liboso to koyibisa mona mboka ngwana et là quoi mi balé sur du point de vue éthique biso nyoso toyebi résultat o tozwa qui à partir à vote à sénateur corruption moko batu nyoso ba décriaki imagine toi maintenant président de la République ba ponaé par les députés baza 500 donc ceux qui corrompre 251 députés au l'équipe président de la République et koko masiko bokamani ya muto à l'équipe baninga na mbongo et pour le moment le Congo n'est pas prêt à cautionner ça. Est-ce que Moutouana kozala vraiment na acceptation à la majorité de la population? Non. Il y a plusieurs questions fondamentales au Seigneur. Bango lokola ba député ba se fonder na ngoto ba mi pesa lokola misala o ekozongi sa sourire pas ba peuple congolais. Biso pour le moment to kondima ngote parce que favoriser des corruptions. Na rappeler de konanga arma lobia wake et ko réduire coût par rapport à mosolo Seigneur Bima. Oui, et qu'on réduire le coût, mais c'est un peu ondima, et qu'on zone sambo cannabis les sous na libulu ya corruption, alors que tu as eu corruption zali. Et du moto na mbongo, a kosomba yele to mona sénateur. To kosomba ba sénateur. To mona ki ba sénateur, tango bazo ki ndeko pour batala élu par ba députés provinciaux, du solo tembo la ki, ba musu bateka mapango. Mais nous avons un sénateur. Nous avons un gouverneur nani Kimuta. Et là, nous avons un mboka Fayoul. Parce que nous risquons encore de revenir sur cette situation catastrophique. Alors, mais attends une seconde, qu'est-ce qui fait que les députés sont belés dans le Parlement? Mais tout le monde, les députés à FCC, quand même, ont proposé. Ce qu'il y a cash, il y a IDPS, mais ce qu'il y a dans le Parlement, il est temps de marginaliser la population. Et de préparer la contre-loi pour la rentrée parlementaire. Rodrigue Ramazan, même question. Vous avez dit qu'on est en vol. On a l'impression que nous, en opposition, quand même, les députés ont proposé la loi. Tout le monde a une initiative à proposer la loi. Beaucoup de gens ont balabala. Beaucoup de balabala. Au même minako na sakata. Beaucoup de balabala. Ngoi Kasanji pesi makanisi kaka. Tout le monde a attention au matin. Mais on va causer quand même qu'on proposer, baza ba député, baza ba sénateur. Mais dans la opposition. Pour l'année, vous proposez. Ils ont la qu'on a mis dans IDPS. Ils ont la bande qu'on a mis dans l'habitude en vol sur une proposition pour la loi, monsieur Zali. Mais on sent que l'opposition vous proposer de côté. Attends, ma qualité, pas mal de choses va proposer. Nous zate. Ndeko Flavien. Yambona répondre na mutuna nayo. Il est de mon devoir. Yako lekisa message au na population na biso. Pamba tengongo bako na biso bipai na bipai. Parti FCC, regroupement FCC, à l'Obaki récemment, Nakanisa le 8 septembre, à travers Mokoyaba cadre naye. Ba menacer République, ba menacer démocratie nabiso. Ba commis prêt les lois à lancer attentat contre démocratie. Ba commis prêt les lois à reviser articles zali verrouillé 220. Na yango nazo bisa population nabiso bipai banso bazali. Ba fungola matoi. Bafungola miso nangongo esengeli toko benga bango toko manifester pacifiquement opposition toko manifester pacifiquement na ba avenue na ba quartier na biso toko kende ko pesa mbote na ba personnalité politique nyoso bazali perturbateur na ye na motuna na yo ndeko Flavien faute na biso te soki Assemblée nationale lelo ezali gérer lokola cellule to fédération ya PPRD. En vol parti Nangaï,
depuis l'année passée, Nakanissa, le 19 août, tu déposa qui proposition de loi portant révision constitutionnelle qui nous les lois vont dans la tiroir. Honorable Lutundula a déposé qui loi portant réforme de la CNI qui nous les lois une année et va dans la tiroir. L'opposition proposée. Honorable Sessanga, président national en vol, a proposé qu'il loi portant abrogation de la loi de la proposition de la loi organique portant organisation ya Sansa qui no lelo lisolo nango ebeta makate mais surtout quand on a butu loi mina kusakata une semaine ya pamba et les cas ikota na badebe komati na badebe donc pour favoriser plus la loi bandeko ya FCC qui ya bandeko ya opposition kolobala likanisi ete donc mabunda za favoriser biso ngana tanga bakomba batute te biso tozotanga za ba institution biso opposition notamment parti en vol te proposera te ezali likambo ya solo te nazonga na débat du jour tokota siko sur le fond du problème pour na yebi que na politique na biso bat baki maka débat de fond nazoya na débat de fond ça bango na fond nazoka kolandisa article 70 ya constitution na biso principe et élection à président de la République ezali suffrage universel direct. Article 101, bah, députés nationaux, bah, vota makana, suffrage universel direct. Kolandisa élection, il y a bah, députés provinciaux, et zalipé na suffrage universel direct, vous avez un article 197. Kolandisa article 104, il y a constitution na biso, élection à bah, sénateur, et zali na bazali élu au second degré. Si ka au sangisi o na lobi, kozo article 70, 101. 197 au même mon article 220 de la constitution nabiso bipa iwa pi verrouillage ali article 220 nabiso est verrouillé principe il y a suffrage universel oh non c'est na carte suffrage universel verrouillé sima il faut que ça la siko distingue parce que na yo qui ndeko arma le baki likamoko te ezali bongo te bon il faut que ça la distingue entre suffrage universel na suffrage restreint. On a le droit électoral tout renseigné biso. Suffrage universel. Tant que le principe à suffrage universel, les alliés élections comme ma population mobimba et voter, ba restreindre ba tout. Or, élection à second degré benga memela biso amboé te sale mesengeli to kenena référendum poto bongo la constitution. Les conditions des à FCC bandi de l'hôtel de Flavien. Ce qui linga bokozonge la émission na loba awa na loba ki awa na plateau na yo les alliés na ba camp politique mususu ba ko réfléchir le lenge nini ba ko même élection à président de la République au second degré. Le FCC a concrétisé pour ça. Concrétiser pour ça na ye ezali inconstitutionnel, ezali antipatriotique et d'ailleurs parti nango en vol tant basali tant bango FCC basali proposition na bango le 8 biso le 8 na 23h to réagissa qui par un communiqué de presse yango na lobby démarche ya FCC baye baete ngai rotek ramazani na ali pre mokolo bako mekaka ko tia yango ata na débat na assemblée nationale na kolongola kasaka na ngai na kolongola cravate na ngai na kokita na balabala mbalo population lobia ko subir les sous massacité to ko marcher te poto que ne na parler de la nation to ko marcher te poto que ne na parler du peuple to ko sala ba marche pacifique na biso na ba quartier avenue commune to ko ne ko pesa mbote na ba personnalité politique nyonso perturbateur. Oh, en tout cas, oh, comme sous Makamboa. Moi, je suis Junior Baroké, là, secrétaire général, il y a Union fait la force. Ni Kanisnabino, na, oh, ils allaient constater, vous avez majorité parlementaire. Vous avez na FCC, vous avez na FCCT, parce que vous avez Bino, vous avez alors, si vous avez la majorité, vous avez l'opposition, alors, et comme une bilinga, merci beaucoup pour la malopé Sibiso. Tokoki ko satellé na débat on a déjà il est kabandakala. Na pesi mona mbote na mona mboka autorité morale ya FDC allié Modeste Bati ou azonga kilobi na mboka. Et puis avant na kotra motuno au pesi otuninga inde ko Flavien na ko moi mise au point par rapport ya communiqué à gouvernement de la République compte rendu à conseil des ministres zalaki vendredi mokonzi mboka tata mokonzi ekolo son excellence Tshilombo Tshisekedi Félix abeti c'était lobby ba entreprise nyonso oyo basalaki ba permutation ba mise en place ba rapporter ba décision na ngo
Et principalement, bah, si black au GFREM. Là, lobby est non seulement au GFREM, les alliés na FPIP, dans une preuve, il y a eu des mutations punitives. Il y a eu des mises en place, il y a eu des promotions. Il y a eu des ceci, là, de quoi qui est salma qui na FPI. On a dénoncé Yango. Pour me connaître, peut-être qu'il y a des informations en tête, lobby na FPI, bah, quand on a les alliés belés, les flagrants. Il y a eu des mutations. Il y a eu des promotions, il y a eu des engagements. Contrairement à la volonté de Mokonzamboka, il faut rapporter ma décision. Merci pour l'information. Il faut passer dans la ville à Kinshasa. Voilà. Alors, la constitution de la RDC est consacrée à la liberté d'expression et d'opinion. Moi, Mboka Ngoïka Sanji, il est libre, il a raisonné dans le mais là où il a péché, c'est parce qu'il y a une contradiction entre Yéna, coordonnateur et FCC. Ngoïka Sanjazali, membre du bureau, il y a FCC. Bureau politique, il y a FCC. Moi, je suis ça n'engage que lui. Au moment qu'il y a une contradiction. Alobi, pour Nabiso, Tolobi, pour Naye, Alobi qu'il faut présidence de l'élection présidentielle, fait le cas, dans suffrage indirect. C'est-à-dire les députés nationaux, bah, élire président de la République. Némi Alobi, non. Biso, bah, politique. Biso IFF Tokoyoka Oyo mon lobelito mon cambiaye FCC à lobby. Donc c'est une distraction à rejoindre l'opposition, à rejoindre Cash, à rejoindre le peuple. Ton lobby pourquoi est commis et pas un de Congo Sanjeza Boté Mali Kundu pourquoi Pambate oyebaki na ngai elongo ba ko de guerre pire na ndako na ya na Gombe. Laissez-moi parler. Nayoki gado récupérer ndako wana. Ana mikanda nyoso, babi aza mikanda nyoso azo récupérer. Malbe pa nayo. Nazo komanda. Otkala na ministre otala ngoma. OK. Ne Congo Kasanji a komi ko sala politique ya haine ya motema mabe. La décision judiciaire est quoi qui que le pango wana ils a ko faire partir na mona mboka Mokia Gabriel a commis qu'on régler ma compte. Alinga récupérer le pango wana pe. Ce n'est pas un problème. Mais tout ça qu'on s'est basé na ba décision o to na yango. Nga na zali bongo moko ya bayi ba sambeleli ya mboka oyo. Na yebisio que le pango wana ezali ya mona mboka Gabriel Mokia. Alinga même ba conflit wana parce qu'il y a le baki yango il est allé même plus loin en disant ceci. Est-ce que na époque ya maréchal Mobutu a dit que boto la bongo le pango ya Mongwandi après ça yango est-ce que ça c'est la on peut construire ce pays. Merci. Alinga intimider bato cash. Okay. Intimider Bissoif de CIL Tolobi. Voilà. Le pays appartient aux Congolais. Nous voulons l'état de droit. Merci beaucoup. Voilà. Ama Moukoulou, 2 minutes pour tous les canaux. Peut-être un deuxième sujet. Osons répliquer. Donc, Ngoïka Sanji, ça se contredire la vision, il y a FCC, à Libanda, et puis il y a un référendum. Constitution article verrouillé alors provocation et pas peuple. Non, j'ai compris de l'eau mon émission je suis moi-même contre tout le monde. D'un point de vue je suis moi-même contre tout le monde, c'est pas un problème. Il ne faut pas personnaliser le dossier à Makambu. Il y a une initiative au Ngoïka Sanjazui comme étant élu sénateur. Na monsieur Ngoïka Sanji o azape na vie privée na ye azape na bandaku na ye azape na problème na justice comme tout le monde comme toi aussi aujourd'hui on azape na problème na baron na bino bakoki po niveau OK ko samba. En tout cas nous dans la convention des Congolais unis parti à moi la mboka la mer mais nous sommes des légalistes. O etali makambu ya mboka o etali makambu ya bazuzi bazuzi basamusana to kota na makambu wana te. Mais politiquement et ça n'a pas si on a zomona bandeko ba komi kolinga ba debisa image ya FCC. Bandeko bazolo ba oh non il y a contradiction na mwana mboka coordonnateur na biso Nemi na opesa mbote si kaza le professeur na ndeko Ngoïka Sanji. Contradiction ezalite. Ndeko Ngoïka Sanji asali makambu na kazaka na ya sénateur élu. Na éviter ce que vous comprenez ngai. Lorsque muto na kazaka wana za sous teka pour na FCC. C'est là où il y a maintenant la confusion. Pour la bango soki mutu ata koti kuna na libulu wana to bien na parlement azaka na bandingisa fa zore utaka na ba famille politique non. Na loba ki yango azak sénateur élu. Faut to zoena nanu na esika wana nanu. Asa na initiative na ye na ngo. Ba lobi te ko suka na pourquoi bino bolinga débat d'idée.
bino zaka débat nzela idée epesami ndeko mwaika sanja kokota na ngokuna balobi soki ameki kokota oyoki te babiso soki ameki kokota bato bakobima su na balabala bato bakobima su na balabala bakobima kolongola kazaka ndeko Rodrigue en tout cas ça ndeko moko tolikane mi na bémission ma décevoir ngana ma lelo décevoir ce n'est pas bon donc lelo beti ngana mandengo sala lelo beti libana ndeko lobi bakobima tour ba non tout dépasser étape wana nous voulons maintenant un débat d'idées ba cadre institutionnel les a déjà établi et si kama solo ebetama il ne faut pas tout comme récupérer ma campagne na kobisa non c'est possible même sur le référendum non c'est là yo que logo ce qui oye otali même la constitution la biso na loi modifiée la loi modifiée à 20 janvier 2011 portant révision à certains articles bah toucher article 71 110 126 198 197 218 na 226 je crois. C'est-à-dire on n'avait pas touché toute la constitution. Ça veut dire même la révision constitutionnelle est prévue, ils ont même prévu dans la constitution. Ça ne veut pas dire que la Bible était. La Bible était, tout le monde a raqué un mot par rapport à contexte, à l'évolution, à la situation, il y a un enseignement biblique nécessairement. C'est-à-dire même la constitution, s'il y a des bonnes opportunités, on peut-être ma cambia malam, on a incité à l'obineti par rapport à ma ramdeti à Mosolo, par rapport à Neti à ma cambia, on réduit même fichier électoral, il y a ma cambia, il y a organisation, il y a élection à président de la République. Parce qu'ici, il s'agit, il y a idée à Moutoyen comme état parlementaire pour ma cambia président de la République élection naïe. Exactement pour l'élection à Marabou. Sinon, on est débat touché à retour à Joseph Kabila. Non, mais c'est là, on appelle ça précision. Mais Joseph Kabila, c'est un homme politique. Il a beaucoup fait pour ces pays. Soit une constitution Mboka. Après, et où est le problème? C'était Congolais. Mais jusque-là, FC, ça c'est prononcé dans le pour la Marambia. Retour à Ndego Joseph Kabila comme étant candidat ou pas. Mais à Roson, il y a combien de fois pas ça déjà dans Katsamboka. Voilà. Il est autorité morale à partir de réponse, c'est un sénateur, la casquette d'un sénateur, après si Makanisinae, et puis à Komemango, parce qu'il y a un libre sénateur, à ce point de presse à Okinango, à ça libre, à ça Makamone, ce qu'on a un bon habit aux banques, Sabino Nengen. Ndeko Flavien, ozali koyoka ete makambo maima kobima na munoko ya ndeko na ngai ezali se bobe na mbebo na ye eza kouta na motema te. Oh. Ah c'est ba sincère te kane bolobaka. Donc ezali na bambebo ezali kolobisa ye alors que mutu normal soko lingo loba isengeli motema nde lobisa yo. Yo bindeli ke motema loba te. Parce que j'ai ça nazo mona ngo. Oh. Ndeko na yebisa yo. Et c'est tout ce qu'on fait au Congo, c'est constitutionnel. Constitution ici est verrouilla déjà nyonso. Ce qui va lingi ba mema biso na ba élection à suffrage indirect pour na mokambi ya mboka donc ba senga référendum esali manakati ya mboka oyo. Mais yeba référendum na kati ya Congo ya lelo. Mais initiative ezalaka référendum te et ko utapé pas mukonza mboka. Toza 5 na. Et ko kipe ko uta na kati ya parlement c'est prévu non? Ah, tu aimes trop déranger vraiment la plateau télévision. Non mais loba makamba bo solo ndeko. Ndeko ozato malobate. Ndeko Flavien, pona koyebisa. Wala 2 minutes parce que TV zangonga. Pona koyebisa yo. Et que soki balingi ba provoquer population. Est-ce que proposition un sénateur ou un député et sa provocation et pas population. Pour la Minako Sakata population bimi. Rosa Malonga Mabunda va tout ma population nyonso ba député ba sénateur ba ça pourquoi la proposition et comme un problème la population à tout moment. Ndeko Flavien. Ba élément ezana ba indice moko boye la kisakete makambo ba to ba kolobo izaya solo. Tu as suivi Shadari na Kindusi na Manyema. A lobby tozali ko se préparer pour na lobby to récupérer l'isusu. Et bon na biso vous vous imaginez que bien planter parti pendant que bino bozo bato on ne t'en fait pas on est pas touristes ce sont des touristes. Oh. Azo sala azo akena ino ko inaugurer hôtel na ye a profiter pour na sala ya salaki. Oh. Pour na koyebisa yo. Soki bango bazali ko comploter contre Congo. Ba sentinelle ya Congo bazali, les peuple congolais.
Mais la peuple, bino ba na peuple cash bobima ki na balabala. FCC pe bima na balabala, la muka pe bima na balabala. Donc ba jo so na peuple, siko peuple la bolobela. Peuple d'Azara na peuple te. Ça. Wana na ko yebisa zo kutana sa motema na ngai. Pona na ya na constitution. Na wuto pe c'est là ba article la constitution. Merci. Ndekopé a compléter ngai awa. Mais na yebisa yo ekoleka lolenge nini. Muto te aboyelingo ikasanji a raisonner la majorité na parlement. Na lobby mototé a boyelingo ikasanji sous stress a raisonner. Au moins raisonnement sous stress et même motoka bongo a raisonner na baita zo raisonner wana. En tout cas na osala donc nango ikasanji na okaipena. Pona koyebisa yo, na koyebisa bandeko babanga te. Babanga te bo bangi na bango na PCO déjà et avec non so ba élection na kati ya mboko iko salema premier tour na deuxième tour. Balias eko salema na kati ya balias wana FCC akozala un paria. Oh akozala bato moko exclu population ko benga na bango aolingaliso atayo ka bango te ne mabe na bango akomona est-ce que tango to kina mapona ba ko voter biso so ba voter biso te na ba député provinciaux na ba député nationaux na ba sénateur tokozanga ba gouverneur tokozanga na ba sikoyo pona to somba présidence de la république na musolo envol mais to ko yebisa bango ba keba mbala misato. Oh bon minorité au Québec on est millions de parlement 20 millions après pour les anciens la parlement bonne minorité na parlement 350 ya bango nous avons la majorité parlementaire il y a on est ko ça ndeko envol ko ça biso ndeko envol nous avons la force politique ndeko envol maloba pana nous avons la force politique nous avons la majorité parlementaire pour identifier un mot la baninga pe balobo envol maloba pana de l'eau ça calme. Ndeko Flavien naza calme parce que makambo yo ils ont touché mon thème à la République. Ils ont touché pacte républicain. Nakokanisa ndeko peut-être kaza juriste était on va se comprendre gravité à likambo linge sale matin. Nayoki a lobby révision constitutionnelle à lolenge wane ko utate pas président de la République. Ndeko Armand biso ba eto sali études ya droit nazo respecter yo sali na ebité zanini nazo respecter yango ce que za na domaine na yo na ko respecter biso to sali yango to yebi makamuni to koloba verrouillage article o et salema na référendum pour na ko déverrouiller yango il faut que le KPK na référendum conséquence ali budgétaire parce que na ko misaki ba aspect ya économique au contraire pour que na référendum ali dépense de plus na yo ki a le belinga likambo incitation à la haine. Je peux rappeler que manifestation est garantie. Ils ont l'article 25, liberté à réunion pacifique, ils ont 25 et 26. Donc, Makambo, on a lobby manifestation pacifique et ali les soumouté à l'incitation à la haine. Tenabité, le lengenini a définir incitation à la haine. Et puis, il y a Souka, et Sengeli Nanga, il a rappelé na yeli sousou. A lobby et ali proposition il y a sénateur Owana naninga otanga bakombo ya batote sénateur Owana ezali FCCT na rappeler makambo belé il est député na 2015 babandaka ballon d'essai parrain de cadre ya PPRD ya koloba ete sengeli be élection ya mboto salango to salana nous recensement simana yango ancien ministre intérieur na bango ayaki ko déposer comme proposition de loi na Assemblée nationale ngongo honorable Sesanga retiraka loi électorale na ye to ebi makambo e créaka na mboka makambo ya seuil machine à voter nyonso ane bandaka proposition ya moko ya cadre ya majorité présidentielle à l'époque et ça là qui ko sala na mboka to suki ka wana te ya pas longtemps balasaki ballon d'essai il y a possibilité à retour ya Joseph Kabila comme candidat président de la République to telemela ki yango biso en vol boyebi que ezali kaka makamona bango e utaka bongo donc toyebi ba joueur toyebi équipe mais dans la démocratie ba comme kababi que non et comme proposition atta quand même député sénateur tout ça atta quand même l'initiative atta causer atta proposer nali ana koloba naza politique donc on tire la position na lobi bo naza politique na ko ça la lecture politique na pesio ba fait awa na lobi oyo likamnisi oyo ezali likanisi ya FCC et na rappeler que na plateau na bandaki déjà ko dénoncer yango il y a de cela plusieurs mois et ali likanisi ya FCC ba sa sumaka kaka te na suka na yango komona ba kobimisela yango yango il est encore l'occasion de rappeler pour na suki sana pesa maloba après oboye opesa maloba na ko rappeler soki likanisi wana et yé kaka na Assemblée nationale
Bisso population. Population, Ngai personnellement, Rodrigue Ramazani, je parle Population, de moi et ouais. des militants de l'envol. Ah, d'accord. Je parle de moi et des militants de l'envol, ainsi que la population qui sera d'accord avec nous. Nakolomola kazaka nangai, nakolomola cravate nangai, tokokota balabala toko manifester pacifiquement. Naba quartier nabiso, naba commune nabiso, naba avenue nabiso. Okay. Bala Voilà. tokokene na parler de la nation T, na parler du peuple T. Jean-Louis Massimango. Oui, ndeko. 2 minutes à réaction. Yango biso peuple tozomi tuna libala ya FCC cash. Na 2023 terminus nango kozala na lifelo to ekozala na lola. Parce que Mayetozo vivre na Congo na coalition c'est insupportable. Omoni ndenge bandeko na ngami bale bazo potana awa batu ya cash. Soko pesi argument contraire na bango balati ko mutu FCC. Mutu FCC peso ko pesi argument contraire o komi mutu ya cash na komi un contre tous. Non. Et ça bongote. Bomona ki awa période ya ordonnance ya mokonzi ya mboka tolobaki kokoso ezalaki. Tangu pe mwana mboka ngoi kasani malgré que tozo reconnaître que ezali droit na ye. Mais makambo alingi a proposé biso ezali makambo moko suicidaire esengeli totele melango. Mais na ko rappeler ndeko na nga bazin ko auti ko rappeler bilo moko amana mboka Ramazan Chadari o alobaki na Manyema ainsi de suite. Azali homme politique okoki ko pekisa ete ko rêver grandeur mentale soit ya kozonga na bango na pouvoir soit ya ko conserver pouvoir le plus longtemps possible. Ezali pe droit na ye. Mais kasi biso siko lokola peuple tolobi boye nalandi mwana mboka Ramazan tango alobi ke batu bako bima na balabala ezali pe droit constitutionnel na bango mwana mboka arma akoki kopekisa ete jusqu'à ko qualifier ngo ezali incitation à la haine non akoka ekutu komema ngo lokola incitation à la révolte o pe ezali constitutionnel parce que ezali révolte pacifique ya kotelemela mibeko moko songolo o ezo sepelisa bana mboka te yango biso tolobi boye est-ce que bakongomani lelo bazali disposé pona ko accueillir proposition à mon mboka ngo ikasani malgré que ezali droit na etolobi non et loko wana ekolekate et moi je reste confiant et pas à autorité morale à FCC à kondime loko wana te et pas autorité morale à cash à kolinga loko wana te et puis ba responsable à ba institution nyoso ba kolinga loko wana te parce que tous ali besoin voilà. Et que batuba se reconnaître ba s'identifier par président de la République parce que toyebi déjà situation catastrophique ya corruption mboka na biso ezana kati nango et que soki tolingi to mema bopona mi président na dimension wana indirect ya ba député et comme ma corruption a dévolé na sil sana uloba boy mutu nyoso akobunda le ka député parce qu'il y a déjà kanyaka akopona président de la République ezozelaye donc to ko accentuer degré à corruption na makambo etali l'élection à gouverneur et puis l'élection à sénateur. Donc il y aura la corruption à tous les niveaux. Il y a responsabilité. Ce que biso bana babola, yo muto salaka émission ya peuple d'abord. Yo muto salaka émission ya kokundo la makambo. Place na biso kozala wapi yango tomi tuni. Donc biso babola 23 biso babola na lifelo toto kozala na lola par rapport à ba mongamba. Moi, Namboka Junior Bakokela, 2 minutes pour réagir. Très bien. Très bien, merci. On a évité ce qui mutualité des jeunes quinois, basé la position. Oh. Nazo sentir c'est comme si la côte va peser à la cage, à la FCC. Basé la position. On est à soutenir. FCC, à critiquer FCC. Mais voilà, c'est ça l'avantage à la société civile. Et si comme ma bezali, et si comme ma kamala mozali peut t'encourager, au moins tout na merci la sécurité. Politique. La politique c'est notre passion. Et ça bon moi oh biso tozobi que là chaque jour dans des ko bazin, dans des ko ramazani, dans des ko ngai de tout la plateau awa. Ah ma, yes, civilité. Il faut avoir une position politique. Vous êtes conseiller de la République était. Vous avez ça va te conseiller que non, tantôt ça la boy tout, mais finalement. Voilà 2 minutes. OK. C'était juste une parenthèse. Merci. Ngana za ko résumer on ne ko c'est de la haine. Tout ça, c'est parce que parce que la décision judiciaire, ça n'engage pas le président de la République. Nous étions surpris qu'il y ait une déclaration à mon même la première dame. Quand bien même que le premier était résolu,
C'est un comportement. J'avais dénoncé ça. Oui, qu'on encourager en côté. Voilà. Et c'est l'équipe. Wana, Ah, ça, c'est pas pardon. a intimidé FCC, a intimidé Catch plutôt, en disant les élections à présent en République, il faut les gagner à second degré. On a commis procès d'intention de Konanga. Quel frère, lien entre dossier en s'il te plaît, na dossier à laisse-moi parler. Il y a le col à nani représentant. Et puis, Naoki Ngokasa doit récupérer le pango. Toki bon. Le Congo casse. Pourquoi Kakayenda a fait la déclaration? Mais c'est un élu, mon frère. Arma biso il faut tout. Un recadrement. Un recadrage, s'il te plaît. Un recadrage de Konangai. Ngoïka Sanjazali, sénateur, il siège à l'Assemblée nationale. Il est député national. Pourquoi Kakayé a une initiative à l'écana micro à l'Obakeno, toujours ça tout pour que l'élection à président et les cas et pas à député nationaux. En thème Likundu, thème Mabé, Tolingelo Kouanati. Matondo. Merci. Voilà. Bandeko Baladi, donc, on a dit, on peut s'abango 2 minutes. Si, voilà. Tokyo, ça, 2 minutes. Question éthique qui s'est suspendue dans l'émission Les cas qui tente le m'a mise en accusation à chef de l'État. Après invitation à mon amboka Martin Fayoulou, ça ne fait pas l'objet. Il y a débat maintenant, on va conclure. On a pour tout un point de vue parce que ça fait partie aussi de l'actualité. Comme on a invitation. Oui, c'est là que Martin Fayoulou a répondre après qu'on soutenir Théodore Ngoï, avocat des juges, mais les invitations à annulé en gros. Quelles leçons tu veux tirer sur le plan politique parce que vous allez bailler politique, vous allez collègues na 2 minutes c'est après mot de la fin na 4 on a poto kabwana moto na moto azoma lobana bandi na arma soko bandi ko balayer les sous au kolobali kambo ya Martin Fayoulou na mise en accusation et affaire de sécurité. Non, makambo eza lango clair parce que mutu moko ta au contredit nga na plateau yo. Ce totangi article 12 ya constitution balobi congolais nyonso bazalaka égaux devant mibeko na bango pe protection ya il faut bazwa na mibeko devant la loi tozolo balingala ti. Donc ça veut dire que ici ezali kambute eko maloko la problème pour ndeko Théodore Ngoï a commis déjà qu'on réfléchir qu'en réalité il faut pas mettre en accusation chef de l'État. D'abord ils ont droit naé pour les Congolais. Et puis à part ça, deuxième volet, azo sala eloko wana te loko la kaka ndeko Théodore simplement dit que ndeko Théodore. Alors ça là comme étant avocat conseil. Il y a ba juge wana mibale. Obulu na Kilomba. Ce qui biso to wandi oloba makambi ya violation constitution o esalami depuis ndeko Félix Afoti. La peuple de soulevant déjà. O tozali na respect minga verrier et comme problème. Tolobi ndeko Félix banda koti na bokondi ndeko a violé l'article na koloba ba 9 articles déjà. Banda ordonnance na e banda na makamni nyonso za violation sur violation. Article 92 violé, 81 violé, ouais makambo a contresser. 82 violé, 90, 83, 91, 93, 165, 169, 158 récemment a violé un monamo bimba nango nyonso. Bref, il faut tous à il faut tous à légaliste et puis il faut tout na biso ça. Comme la sous-émission. Faut balinga. Et bandeko wana ba yena propos ba yena démarche wana. Et puis démarche yango pe ba cotisation wana te kuna na parlement ndenge sengeli ba cote yango. Mais tomoni batindeli ndeko nani ndeko Fayoulou nini mokanda akine ko répondre na justice. Mais ba yena ngo e pa ya ndeko. Ba yena ngo e pa ya ndeko Théodore. Olema me mango epande ko Fayoulou. Bref. Et puis combien que justice mutetina ki amote parquet général atina. Ndeko Théodore alobi ya za même na ba makam nyonso caméra na ye ayebi pe batwana ba officier ba agent wana. To retenir ni. Il faut to retenir le logo moko ezaki. Mboka na biso apparemment IDPS oyo bazo kende ko tindika mukonza mboka na sima. Bazolinga ba influencer chef de l'État. Merci. Pour comme ça mboka na état dictatorial. Or ce n'est pas une bonne chose. Bazepembe 2 minutes. Doit évoluer déjà alternance c'est continent mboka. Merci. En conclusion, en conclusion, on peut conclure de mes émissions. Ndeko Flavien, mise en accusation il y a président de la République et ça les maka na sentiment et koki ko salima na sentiment ya Théodore T na oya lingia ki accompagner ye Fayoulou T
ndenge nasila yo koloba tout c'est constitutionnel. Voilà. Aina mobeko likunzawa na article 166 nango pour ababi mokonzi moko violé 9 articles. Voilà bande ko PPRD et puis bande ko le bande kala FCC l'accès. Non, moi je ne suis pas du PPRD, moi je suis de la CCI. CCI, la même ndeko. Na ebisa Moi je suis de la CCI. La violation depuis Félix Sakoti ba violation ba violation. Na lobby hein, ba ba Nous sommes violation. des légalistes, c'est toi ba légaliste. Et sa conclusion émission Sili. Non, ma ramte à haut Ce gars il doit être discipliné. Merci. Voilà, il y a conclusion. On a envoyé Bissayo, je vous ai donné l'article 166 et ceux qui ont lobby qui n'ont moto a violé la constitution. Ils doivent collaguer sa biso constitution on est qui violé. Alors le balcon 6 articles, 9 dispositions où la constitution au président de la République a volé. Mais à Moko azo parvenir il y a collaguer ça yango. Donc et à l'inde non, dimanche prochain. Tête de l'autre dimanche prochain. Et pour jeter le président de la République est légaliste. Voilà. Je vois papier au bimisi na on a poche on a beaucoup. Jean-Louis. Na lingi rapidement na apaiser. L'actualité des jeunes Kinois structure on a kambaka ezali structure à société civile. Ezali au service à bail politique te mais ezali réellement au service à peuple pour na ko dénoncer ya mabe pe ko encourager o ya madame souris tantôt mais ozawa lo baboye par rapport ya dossier mwana mboka Théodore Ngoye sengeli justice na biso et épargner kozongisa biso na époque ya Mussolini ya Hitler ou bien Bokassa bakomisa président de la République dictateur te parce que biso tozana foi na président de la République azali mutoyo azali kolinga mboka na biso réellement et vivre état démocratique et nous les soutenons comme tel et que batika théâtralisation en justice aussi au mona wapi bino boye kotikela bato invitation 2-3 jours après c'est la police qui devient porte-parole à parquet commissariat provincial à la ville à Kinshasa pour dire non makambane salama qui justice ils ont reconnaître angote ainsi de suite à un certain moment ils allaient kotika confusion na mitu ya bato et puis la justice doit s'assumer. Justice à la tête, justice à GDC, comme les canaux, ceux qui montent indi et peli. Il fallait bâtir Kabakende, si Manango va éclairer l'opinion pourquoi, Babengsa Kibango, et puis Nanasina Luba Awa. On ne peut pas poursuivre un avocat parce qu'il a posé un acte dans le cadre de la profession au nom et pour le compte, il y a un client. Merci. Nasit Sanakoloba Boende, qu'on a basé à Kozouatin, à exploiter même document à professeur Nyabirungu et il va tirer toutes les conséquences. Merci beaucoup. Envol. Ah, ça c'est grave ça. Envol. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Journal des agitapés. Envol. Qui ne connaît pas la constitution. Matondi mingi ndeko Flavien nalobaka makambo mboka motema pio. Likambo ya mise en accusation ya chef de l'État nakanisa je suis parmi bato yo na condamna qui déclaration ya président Fayoulou parce qu'à mon sens toute violation constitutionnelle par le président de la République ezali occasionner forcément tes mises en accusation nae ezali forcément violation intentionnelle. La seule infraction au ezali coulé en haute trahison, ezali violation intentionnelle. Là c'est intentionnel ngolo bani. Ko violer ango nanko la seule personne d'ailleurs ça n'a pas détail té, ça n'a loi moko tezo détail ango ezali donner na appréciation il y a juge constitutionnel. Ben bato bazali lésé évidemment la personne qui conseille va saisir cour constitutionnelle ce va déclarer acte inconstitutionnel wana ezali parenthèse ali boso mais oya esika na ko vandela mingi ezali likambo oya état de droit na makambo ba acte de procédure ndenge tamboli par cas bimisi azongisi na ko continuer kaka na position na ngai ya koloba ete lelo bakola kisabiso une forme ya état de droit sexy état de droit séducteur état de droit oya ina bonzenga pona balula kalula yi or état de droit ezali kaka te le fait que tout le monde a makambo kolobama il faut volonté politique ezala qui non le chef de l'état démontrer biso volonté politique te ya komemambo kana état de droit na yebi makambo na koloba ya liboso pona ko l'accepter volonté politique esengeli na améliorer conditions de travail ya ba magistrat ya ba parquet pe ba juridiction ya mibale a améliorer conditions de vie ya ba magistrat na ba juge ya misato esengeli na ye a démontré biso réellement qu'à ça n'a pas appareil judiciaire zala indépendante. Or
lelo à travers ba scénario nyonso eleki ko banda batunda waka sende bato nyonso to komona kaka to na kati état de droit sexy, état de droit séducteur et rien de volonté politique ya ko même biso état de droit. Voilà, ba ko kila question scénario émission ici pour la pourquoi lelo naza na kozala bref tolandaki ba déclaration oyo ndeko na ngai Martin Fayulu alobaki. Moi personnellement j'avais compris que il était trop peiné motema mabe la peine akasi ndeko Martin Fayulu alongwe na recadrage na sujet akena makambo que non il est là façon à soit pouvoir tout ça on n'est plus là, le train déjà en marche. Ce qu'on a l'article 150 dans la dernière ligne de la constitution et en Boka Nabiso et lobby, les magistrats sont nommés sur proposition à conseil supérieur à la magistrature. Moi dans Boka Tilo Motiseke dit aye baki ba magistrat wana te ba juge wana ba zuzi wana bangote non encore leur dossier à gérer kangote. C'est le conseil supérieur à la magistrature est proposé d'un chef de l'État. D'ailleurs, Ndeko Kilombo, Ndeko Boulou, ba yaki na quota ya conseil supérieur à la magistrature. Va proposer la Mokonzi Ambo. Mais les avec les contre-scènes, est-ce que on a fait constitution prévoit que Esengeli Batumi Balé va ou dans la composante Moko? On a fait ça. Est-ce que la constitution ils ont été certainement des maires renouvelables. Jadis, ils étaient pas conseillers. La Cour suprême de justice. Dans l'hypothèse. Merci. D'ailleurs, je suis en disant ces jours-là, éminent juriste, qui n'a droit à 8 jours. Merci. On a recours à recours na bango. On a contesté nomination na bango. Et puis ils n'ont pas fait ça. Merci Jean-Louis. Merci beaucoup. Voilà, comme la souka. bien organisée. Papa, FCC, vous avez FCC, vous avez officier supérieur. Conseil supérieur de vous imitez Bazin, na Rodrigue Lelo, vous imitez Bazin, na Rodrigue Bazin. Voilà, comme la souka émission, la mission. Voilà, et l'émission, malheureusement, vous avez sauté. Et l'émission, la mission, on va balandi, donc ça a toujours la choc à idée. Pour être toute la lumière. Tu mets qui ma solo, tu mets qui na plateau na mission basé PMB, vous allez présent la dynamique. Le changement, c'est maintenant. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation à Misso. Tu as Jean-Louis Massimango, société civile. Mokambi, mutualité des jeunes Kinois. Merci aussi. Merci beaucoup. Merci. Armand Moukoulou, Convention des Congolaises Unies, parti cher à la mère Mende, FCC, Mato Domingue. Merci beaucoup, Ndeko. Mais ma maison, les rappels à voilà. Rodrigue Ramazani, porte-parole en vol, opposition républicaine. Aux a la conclusion. Toujours Bino FCC. On a la même Mende. Voilà. Merci Rodrigue. Merci Ndeko. Voilà, enfin, Junior Bakoké, la secrétaire générale de la UFF, Bango Bazali na AFDC allié. Donc, voilà, Bandeko Balandi, et ça qui est sur Abisso, Kobeta Masolo, na Oitali Boponami, Yamokonzambo, qui n'est pas député. Donc, vote scrutin au second degré. Donc, voilà, Madame Tobeta qui va solo en Congo. Tokutani dimanche prochain, avec le même plaisir, n'a invité Moussou pour la Masolo au Congo pour que le Mambo Tanabino.